Nyosa, Bozwami Pona Kolanda, Mag FM, Mbotanabino, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM Pona Sabino que le bourgmestre du terrain, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre Yangaba, Akitaki na terrain la commune naye Pona Kolandelela, notion ya Salongo Soki ici et Koti na population naye Bolanda. Na souci ya kobongisa commune na ye, le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga ayebaki na kosala descente mokolo ya lelo na commune na ye. Akitaki na avenue Zaba kikwiti epai wapi atambolaki awa tozali na avenue Zaba na quartier Mukulwa epai wapi ayebaki na ko conscientiser population ba oyo bazali koteka na heure ya salongo ba blongolaki biloko na bango pe ba exigaki bango basala salongo pe ayebaki na ko profiter ko sala coup de poing epai ya ba oyo ba déborda ba yiba nzela ya leta ko buka ba maison na bango tope bisika bazali koteka po nzela ezonga normal. Ayaki lisusu kokende na avenue Kikwiti kuna esika akutanaki na bourgmestre ya Lemba epai wapi bazalaki dessus bango mibale komona ndenge population ba bebisi deja ka niveau ya nzela Kikwiti oyo bauti kotonga nanu kutu ba inaugure yango te esalaki pasi mingi. Na yango ayebaki na ko continuer ko conscientiser population bayeba kobongisa esika bazali kovanda po bosoto ezali kitoko te notion ya salongo ezali eloko moko ya malamu boye ezali kitoko. Aimé Francis Lolinga le bourgmestre du terrain banangaba balobi musala kitoko. Bakable ya SNEL ezalaka lisusu kitoko te koma kopesa pasi mingi na population. Mag FM s'intéressaki na sujet oyo. Caméra ya Mag FM ekitaki na terrain pona kosala constat lolenge ya basinga to pe ba câble ya SNEL ezalaka kasi pasi pe mawa ba câble mingi ya SNEL ezalaka nango lisusu nete kitoko te ebeba beba bino moko botala ndeti oyo misusu ezali malamu kasi eza ya kokita na se oyo ezali danger makasi na population mwa mupepa makasi to pe mvula ekoki kokweya pe esali ba dégâts pe ba matange koti na ba famille ya bato misusu kutu epetaka betaka kano yango moko dans le vide kaka ndenge bozali komona. En tout cas bo ezali risque makasi na population ba autorité ya SNEL bo kitaka nanu na ba terrain to pe bo salaka contrôle ya ba câble na bino oyo esengi ko changer bo changer yango oyo ebebi bolongola to pe oyo esengi ko bongisa bo bongisi pona ko éviter ba risque mingi na population boye ezali kitoko te. Na avenue Charpentier Caniveau et Komanango Foulou, plus précisément na commune ya Limete na première rue Kokama. Mikolo eleki gouvernement congolais asalaki musala makasi ya kokure bakaniveau oyo ezalaki bouché na ville province ya Kinshasa pona ko éviter ndenge ba inondation esalemaka na ba veni to pe na ba quartier na ba période ya mvula suite ya ko boucher ya bakaniveau. Kasi ya pasi ezali que l'État azali kosala musala kasi population bazali kosunga yete bazali kozongisa ye kaka na sima neti awa tozali na avenue Charpentier na commune ya Limete na première rue bino moko botala ndenge caniveau ekomi nango fulu population bayebi nanu importance ya caniveau to pe utilité nango te nzokande caniveau ezali esika ya kolekisa mai na balabala kasi population ba transformer yango na poubelle kaka ndenge bozali komona zelu salite ya ndenge na
na ndenge oyo ezali kopesa pasi mingi pendant que na période ya mvula awa na veni oyo okoleka te po modèle mai etondaka po ezalaka na esika ya koleka te awa tokobeta kaka sete na kointerpeller population bayeba ke kanivo ezali nzela ya mai ezali esika ya kotia bosoto te awa botondisi yango na bosoto tangu ba mai ekobanda kokota bokozala bato ya liboso ya kolela bakonzi batalela bino likambo bozwa conscience. Ba chauffeur, ba commissaire, ba receveur na bango, ba rétroviseur, Henriette Foutila apesi biso ba détail. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun, ba commissaire, ba receveur, ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na mbouteillage, okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apres okoyoka mobimba. Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende yango totuni ba chauffeur est-ce boyebaka importance ya rétroviseur to te po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu oyo azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger po na ko éviter makama mingi oyo ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. Notion ya route ezalaka nango penza te epai ya ba chauffeur mingi ya ville province ya Kinshasa yango ba accident ekomi kosalema pe ba embouteillage kilikili bolanda elemo oyo. Kozanga notion ya code de la route epa ya ba chauffeur mingi na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga c'est-à-dire zigzag ake kotoyo soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna surtout ke ba moto ekoma ebele tangu mutu ya moto azo précipiter aleka ye pe azokota okomona ecréer accident soit atuti pe mutu mususu nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place oyo ezali réservé pona ba piéton okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki conscience esala circulation esalemaka na ordre pona ko éviter ba embouteillage na ba accident boyebaka pe ko respecter bande po tomonaka misusu aboyi na ekozela akoti sens unique mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni boyeza kitoko te. Ba autorité basalaka entretien te ya ba bien public oyo ekoma kopesa pasi mingi soki activité ezande bango bawela kobongisa. Na bamboka nyonso ba autorité balingaka batongela population na bango biloko ya kitoko c'est-à-dire ba bien public oyo ekosunga population à se retrouver ba bien public yango ezalaka lokola ba stade banzela kota ba minda kobongisa ba bisika moko ya malamu oyo population ako se retrouver na yango pe bamboka yango esengaka ezala na batu oyo bakozala uniquement pona kosala
ba entretien ya ba milieu yango. Kasi awa na ville province ya Kinshasa pasi ezalaka ke okomona ba autorité ba welela kambangu kotonga nzela kokende ko inaugure kobongisa ba stade kasi soki kaka ba inaugure yango tangu bapesi mukongo pona bango esuki kaka wana soki olandeli mikolo okokuta ba place yango ebeba ndeti ba passerelle ezalaka lisusu kitoko te ba marécage misusu kutu elimwa nango ekoma kopesa pasi na population kokatisa ba éclairage public misusu epelaka nango te na ba stade bisika misusu ebota matiti salite oyo wapi population bakoma kolela ba autorité babete yango mama na kara nyonso wana ezali que poursuivi ezalaka te pona kosala entretien ya ba bien public yango wana population bazali konyokwa mape ba bien public yango ezali kobeba avant alors que mbongo ebimaka ebele pona kotonga ba bien public wana. Tokosenga kaka na ba autorité kotonga tope kokende ko réhabilité esika ezali malamu kasi suivi faut ezala po babiloko yango ezalaka toujours intact yango nde ezali kosala beauté ya mboka soki bozali ko négliger yango ezali pasi mingi bokobanda kaka kobaluka kaka esika moko lelo bobimisi lobi bobimisi mbongo kasi biloko yango pe bozali kobongisa te bofungola misu botia mayele boyoki biloko ekomi talo makasi na bawenze ya ville province ya Kinshasa bakinoa baleli makasi pona yango. Adage moko elobaka ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est-à-dire libumu oyo ezali na nzala ezalaka na matoi te moyen mutu asala musala malamu ezali te. Bino moko boyebi soki ozali na nzala okomona nyonso ezali mabe po oli eloko te kasi awa bakinwa bakomi kolela po modèle biloko ezali komata na bawenze ngaye tolukelela yango kombo population bazali koyeba te bako survivre ndenge nini na mabota na bango bino moko boyebi soki dollar emati biloko pe emataka kasi ya pasi ezalaka ke soki dollar ekiti biloko ekitaka te etikalaka kaka na to moko ya likolo na yango population bazali komituna le peuple d'abord oyo mukonzi ya mboka lobaki ezalaki nango kaka slogan to pe nini po peuple yango bazali ko souffrir bazali kokoka ko survivre te na mabota na bango na oyo etali kolia biloko nyonso cher ya kosakana te. Pona yango bazali kosenga na ba autorité babongisa social soki kaka congolais to pe kinois a se retrouver na domaine ya kolia e kozalelo komoko ya kitoko kimoyibi pe makambo mabe ekoki kokita po mingi bazali kosala mabe a cause ya nzala. Vraiment gouvernement congolais bofongola nanu misu côté social kinois azongela kolia lipa ya tongo atami bale pe na pokwa alie kitoko na libota na ye boyebela. Soki okomi na rivière Makelele oyo esangisa deux communes, commune ya Kitambo pe ya Bandalungwa fulu ekomi nango na kati. Population kinoise akoma ko confondre rivière na poubelle ko kamwa. Pon oyo bozali komona ezali kosangisa de commune ya Kitambo na commune ya Bandalungwa kasi bino moko botala ndenge rivière ekoma poubelle ya population oyo ezalaka nzinga po okokuta matiti na kati ya mai babouteille ya plastique pe ezangaka te pont ekoma bouché nzoka nde ezali malamu te po oyo eza moko ya ba facteur oyo ekreaka ba inondation mingi na période ya mvula pe bino moko nde bokozala ba victime kote mususu pe batu bazali kotonga pembeni ya mai nyonso wana ezali kosala ke rivière ekoma muke kasi ezali mabe makasi po mai alingaka obstacle te na nzela na ye boyeba ke un jour ba dégâts ekosalema. Mais pont ezokoma bosoto
bino boyebi bien na kati ya Kinshasa ndenge ezali bato nyonso baya pembeni ya mai nyonso bango babwakaka salite na bango na kati ya mai vaut mieux que soki ba poubelle ezali ça va ba wando bwaka kuna population muda abwaka asali atelemisi nsake pa na ye abwaki siko mai ekome bele mai ekendeni cause ya mai ya makelele bato batongi mingi pembeni ya mai yango cause oyo nyonso ozozindaka bapasi nyonso omona yo moko ozomona ya cause ya bato batongi pembeni ya mai tina se soki ti okomona apongi pembeni ya mai leta ifaya atala ba distance ya mai. Awa tozali kaka ko interpeller mingi na population en tout cas toyebaka ko protéger environnement na biso matiti tobwaka na fulu po mai ezali nango fulu te bakonzi bosalisa kirage ndenge tozana na elanga po soki bamvula ebandi mai ekoka koleka kitoko. J'espère boyoki. Centre hospitalier Dominique Leker esika se moko ya kozwa soin kitoko bokende na avenue ring numéro 4 na commune ya Ngalema bakoyamba bino kitoko pe bakoswanye bino kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngalema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Ozali na besoin ya enregistrer album solution ezwami grâce ya studio Liloba kende na 14e rue na avenue Mulangi numéro 23 au enregistrer album na yo kitoko na ba norme oyo longobani lokola kaka obimaki libanda ya mboka. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya
bakosakana te ebongo bakita ebongo bamikro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko makasi na sima ya kamera tozalaki na Rabi Fuka yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi montage ekumbamaki epai ya Peta Franci kaka ndenge tolobaka jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya Yemei le king Maître Billy Maloua Cléophas boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te.